Tellement bon avec nous dans un banane. Pas la besoin de me utile du bâche, me utile un braza, nous sommes sur votre maman. Maman va ngabini. Eh pardon, on a pas YouTube na ba mon ele. Tesa ngelo, telo ba maman va abi pour ala bana. Yo lo bana. Siko ba msuba baza awa to ngi. Oh filme to kien. Il y a catch et il y a théâtre aussi. Il y a autre chose. C'est là plaisir, on a beaucoup de gens autour de moi. Et là, c'est vraiment que mon ban n'a jamais bien envers tout le monde. Donc, on peut s'accorder merci. En président de l'Abisso, il a gagné celui du Sopo. Ils sont tous les basuki na barabara. Mais bango koya kokota ti na kati, ça veut dire que bazaki na passe mingi. Donc ba eto kabola passe wana ensemble. Puis on a d'autres pesa merci na ya edi pour nga déjà na mona tozaki na chiko to moni ya edi aye na jeep awa ye c'est que petit na naza na catch bongo bongo. Na kanzaki ke kosuka kaka ndenge bato baza bonoko aye azanya ete aesili na mbongo. Mais loko aye ana moni vraiment que azaki petit na ye na moni pe kaza vraiment moto ya confiance aza moto na Enseigner merci na ye na conseil na biso na otala biso na sengi merci na président de gauche ndenge ke ayeti awa na kati ya ekotala tuto kabola ensemble et on a conseil merci mena o etikana ko bakaki nzambe mutapesaki nzambe pe ka ye mutu azui vraiment na circonstance nyonso tokumisa nzambe naza vraiment na Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous l'avez président Muyombe Gauche aye na ezim. Merci beaucoup. Groupe Muyombe Gauche, to idingo to Muyombe Gauche te maboko pamba te. To ye kotika parce que bazola kalibanda, même sukalo ya pamba, même apa pamba. Topesi epa mama bango mibale basi bango na mama topesi te mama azabu mama azali madame pe azali mais eloko moko na bakisa surtout biso ba acteur comédien bo mbola sikeye bolingo pe ya sika eya na entourage la biso et puis pour lui akufi mawa eza makati pa pululu parce que pululu bambutu to bando yoka bando bela mais pululu ko bela te mbala moko na tombola moka pululu akufi nyonso topesa kaka maboko ya tata nzambe eloko moko tokoko sala te sake kopesa kaka lukumu pa nzambe ye moko andimaki ezalaki nzela mabe ezalaka ye moko nzambe abongisaka bongo nyonso topesa yango kaka nyonso na maboko ya nzambe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme d'hab, mais c'est pour la toute première fois qu'il s'est déplacé jusqu'à un village natal, Chikopulu, le monstre d'art qui nous a quittés à Ekoutik Enveloppe, à visiter la famille. Merci aussi à Yaïd. Il a accompagné l'association de presse en ligne. Nous sommes de cœur avec la famille de Chikopulu, qui a accompagné obsèques qui nous ont exposé la stade de l'automne. Attention caméra comme son village natal. Merci beaucoup. Nabino Baenios Bozalaki Scotch. Voilà, ils allaient visiter Papa Nabiso, deux Papa Nabiso Muyombe Gauche, na Papa Nabiso Edingo Motonangenge, ne va rendre visite na famille biologique et artiste Chikopulu, sa femme et puis sa maman biologique. Ne doit assister dans mon bon enveloppe, moko o epesami na maboko ya maman, na maboko ya mwasi na ye, na maboko ya mwana oye artiste atike Nabiso. Donc question papa Idingwe papa biso nani Muyombe Gauche mona na pena mingi te mais to moni ko remettre enveloppe moi malamu
commentaire ne cause commentaire est single par rapport à descente il y a une de gauche oui que l'artiste comédien bazaraka bomiko na tango makamba zara tuna propos na mutu na tuna lecture na par rapport à départ par rapport à loi ya mutu voilà mais ça nous a fait énormément plaisir parce que nous gauche a rappelé matanga ça c'est vrai dans une émission rapport matanga mais par rapport à linga bande ko mona ya pour la musique ko batikala ko jouer te bande ko na musique a lobi ke mwana zaki mwana ya malamu alors alinga ko tikala différente yango akiti c'est petit biso c'est des biso esengo et puis ayepe na moko pambate moi enveloppe et ça va bien en tout cas merci beaucoup la présence de gauche merci en tout cas pour y monter na vidi Comme Muyombe Gauche bato na biso alobi yo bakizaka yo mingi keno bandeko na yo bakufa papa bozali moko salete yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osi yanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga
mama na ngai fongola matoi oka lisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeti ya batampo esalaki 15 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa mingi bamonaka yo te lelo osali vraiment surprise mwa makasi okutani na mwasi na mama oyo kulo atikeli biso remettre ya enveloppe oza accompagné mpe na moko susu ya kisasa mpe ya kongo mobimba elingo baimpression na makambo bakoselaka yo ya makambo solo to mamba lokuta bon mutu akufeli oyoki mutu akufeli pardana mpe ozala kisasa te il faut oyeba toza baartiste pere moko kozala mpe libanda mboka oyoki moninga akufi bakundi osala nini alors koyoka ndeko na nga artiste surtout bakomedi akufi ndenge nini nakozanga il faut natelema parce que liwa ezalaka na famille moko te biso moko liwa eyaka pourquoi panga nazanga na bembe ndeko na nga komedi batika koloba n'importe quoi eza malamu te biso toyebi bango baweli kokende kolia biloko ni bango bakende donc actuellement bino kokomase acte wana kolia moni mon frère batika koloba n'importe quoi parce que mutu abengisaka biso aza mutu lokola yo aza mutu lokola mutu nyonso ayoka keke artiste pululu akufi areporte makambo wana eye kozala mokolo mosusu eske pululu bakona koloba n'importe quoi teke o pululu akufi biso toke kobina biso toke kolia papa batika biloko wana marke bango me mama pululu to papa mpo abota pululu yokokuta ye azalelaka ye onafani pamoni biso akomi oseka mpona nini biso ke moto akufi moto nyonso akufaka mokoseka kozala kaka matango toza bato batika koloba babétise wana surtout bato ya poto neti nga moyombe gauche bato ya poto bazoyoka bato ya poto basunga mpe bino batina biso bakode ngai bana bota bana yoka nana nataka leso euti poto to koka euti poto naza kutu na problème na bato ya poto te nimba problème nayebi kutu bango te bango mpe nayebi nga te epuis naza mpe naza na bosala bato basivaka makambo poto napepa na poto voilà ça peut aussi arriver que moto akufi mais azana Kinshasa te esengaki non faut peut-être absence na ezala c'est obligatoire voilà tout ça bon na famille ya Siko Fululu balobi corps ya ndeko na biso ezobima toza sous la pluie tozomo vraiment sous la pluie corps ya ndeko na biso ezobima lobi tozolela ye puis dimanche tokende kotika ye na lilita na ye ya suka vraiment infiniment na bato oyo batiki biso te durant toute la matanga oyo bajournaliste nyonso bachroniqueur nyonso bato nyonso vraiment merci la famille biologique merci na baartiste nyonso vraiment merci infiniment na Alain Dele merci infiniment na bato nyonso oyo vraiment balandaka biso merci parce que Dona Konde nous sommes toujours là pour vous servir notre devoir c'est de vous informer et nous sommes descendus sous la pluie pour vous informer pour accompagner descente ya papa Moyombe gauche na papa na biso Edingo moto na ngenge toyoka bango na basango
lelo tomoni bango par rapport ya ndeko na bango oyo bauti kolela voilà balobi a tozaka na kitambo toza na veni kitambo toza na kitambo aveni ya Chico Pululu yango oyo vraiment aveni yango oyo toza sous la pluie mbula ezobeta donc ça annonce déjà que non artiste azalaki mutu na makambo ebele mbula ezobeta to na kitambo bana kitambo mobiliser podium yango oyo bana kitambo mikolo nyonso baosalela Chico Pululu podium yango oyo tomati donc toza likolo podium voilà toza bongo likolo podium bana kitambo bazolela artiste na bango chaque jour ba comédien bazosala ba artiste musicien bato belé donc les andingi wana voilà comme je vous ai dit que non nous sommes ici à Kitambo Chico Pululu c'est un artiste continuez toujours à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision sur internautes fidèles téléspectateurs. Nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour vous informer, matin, midi comme soir. Et infiniment, à Paul Ventouré, des Bondas, Sylvie Morobien, infiniment, pour quitter sous la pluie, nous sommes venus parce que sous vraiment la pluie, nous les obéis à Makas, n'a pas mis de masser à podium. Voilà, donc continuez toujours à nous suivre, on est ensemble, il n'y a pas de souci.